Petit nanga golf kizoba. Petit golf kizoba. Soza zoba landaka baningano bazoba. Bino boza place mona ba papi choliko lelemba na ba musée ndingu ndoki. Hein? Boza place moko. Omoni événement zakaka moko. Ako arena. Ako biso bagolwa. Ya pele gola. Togo ya mobondo. Biso bagola. Ya pele gola. Togo ya mobondo. Okota gandeni. Okota gandeni. Fiko. Voilà, je suis là, moi, Betty Massengou, la journaliste internationale. Salut chez vous, bienvenue dans ce nouveau numéro de cette émission. Comme vous me voyez, en noir blanc comme ça, hein, donc trop de noir. Donc nous sommes ici à Matete. Alors en tout cas, nous présentons nos condoléances le plus attristées au cordon des léopards intelligents qui vient de perdre sa maman biologique. Alors en tout cas, nous sommes de cœur avec vous, Cordon. Que le Seigneur vous donne en tout cas le courage et mes condoléances le plus attristées à toute la famille biologique de notre maman. Maman Outoti Kabiso, maman ya Cordon, il y a Katia Moko, il y a Léopard intelligent. Alors oh ya mama na mwana na ye na pesi olonya eloko nini osalaka te. Atana leli na nyango dorloteka yamwana yamelia seboyo amayondo Elenge ya libele ya mama botamai eleki baresete nyonso ya bakokoble kanadien ataka futa tomati ezalaki te kasi yango elekaki mosuni elengi banda yokenda peti esilanga nakoma kolia kaka mpona sepelisa monoko ye mateya ya mamesanga biletempe minerval kasi eleki baleso bameko baprofeseur bapesaka mama soki ozalaki kaka na bomoi tele nasengi batia yo ministre éducation mbele bapatre baprizo nyonso bakanga mbele kutu mutu babe azali te lelo nakanisi yo mingi mama bonjour anniversaire na ngai ekomika invité bakolia bakomela masanga yo kutu artisan yango ozali te yokutani na belamba marto de feu atakolo esengo na ngai ekozala
Cherchez le problème. Cherchez le problème. On y parle. Intelligent. On y parle. Intelligent. Intelligent. On y parle. Intelligent. 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 Sugar. Intelligent. Kende malamu. Intelligent. Shuna. Intelligent. Kende malamu. Intelligent. On y parle. Intelligent. On y parle. Intelligent. Kapera mayele. Intelligent. Ngakapere. Intelligent. Ngakabilamba. Intelligent. Isabilamba. Intelligent. Isabilamba. Intelligent. Isabilamba. Intelligent. 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 On y parle. Intelligent. On y parle. Intelligent. Okota gandeni. Obimandeni. Okota gandeni. Obimandeni. Cherchez le problème. Sipoter les gars. Cherchez le problème. Sipoter les gars. Fico. Fion. On y parle. Intelligent. Papi Mozande. Intelligent. Azomonate. Intelligent. On y parle. Intelligent. Mete Kimse. Intelligent. Elishuna. Intelligent. Amashuna. Intelligent. Kende malamu. Intelligent. Okota gandeni. Obimandeni.
J'étais là, donc Nazaki Wana, accompagné de père Abapeti. Alors nous étions là et en tout cas, Dieu a donné et Dieu a repris. Donc c'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui reprend. On n'a peur rien. Donc nous sommes là et we are together. On est ensemble, il n'y a pas de souci, surtout on est dans le bon. Alors déjà, émission Nzambata Rana Bangelou Nae de chez Bandi. Aujourd'hui, je reçois les léopards intelligents avec le président Guy Monga, la grand sapeur. Boromona déjà alors sapeur nyonso baza au grand complet au baye kolela na cordon abungisa ki maman naie. Alors déjà na sepeli plaisir à trop balobi les amis ayé léopard intelligent na matanga mais ba olata ka danger ba sapeur amayele léopard intelligent. Voilà, merci beaucoup. Alors ça se passe comme ça et les kanangora boye donc nzela donc ba okota na bango ka ndenge zalara. Ah, ngala lingara ne bakotaka léopard intelligent. Voilà. Léopard intelligent. Ça s'appelle intelligent. Léopard intelligent. Léopard intelligent. Jésus de nuances avec Ibango. Petit Masengo. Général Mozande. Léopard intelligent. Intelligent. Ça s'appelle Amayele. Salingara Ferre Gola. Jésus de nuances. Okota Gandeni. Okota Gandeni. Fico. Cherchez les problèmes. Supportez les dégâts. Cherchez les problèmes. Supportez les dégâts. Voilà. Donc voilà, merci beaucoup Léopard intelligent. Président Guy Monga la balobi atatona matanga mais sapologie forme. Ah oui, talaga mama Betty Mansengo. Tegolela topesina nous. Mes condoléances na collègue Nabiso Gims moi na matete la quartier Pouloulou akufela gi maman. Cordon Gims. Ouais, bien corrigé. Cordon Gims akufela gi maman. Yango te ko rendre hommage. Yo yebika ndenge salaka bilamba ekolela na moninga na bango akufeli maman. Donc obilamba olesabi toloba bilamba ya bilamba ah ouais léopard intelligent ngo maman Betty. Voilà, donc en tout cas merci beaucoup, merci président. Donc bilamba eye léopard intelligent ba sapeur amaye le bango yo baye. Alors to pesa no ba félicitations na léopard équipe nationale oyo lelo ba sa qualifié. En tout cas, bravo na léopard, ba joueur na biso nyonso, ba félicitations na bino. Président, comment on a léopard? Et ça comment équipe nationale na biso hein? Oui, ça comment léopard et coupe du monde. Silobani no kokolo. Coupe du monde. Oh léopard intelligent. Chancel Mbemba intelligent. Oh léopard intelligent. Chancel Mbemba intelligent. 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 Oh léopard intelligent. 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 Coupe du monde. Intelligent. 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 Ah ouais. Okota Gandeni. Okota Gandeni. Biso ba sapeur amaye. Biso ba sapeur intelligent. Bon ba sapeur bempo. Bon ba sapeur bazo. Bon ba sapeur bando. Aïe. Cherchez le problème. Supportez les dégâts. Mais oui. Bazali. Ah bon? Au moins moi muke sora za muke. Sora aza osala ki impolitesse. Sora koli na koma nani ndoki. Bango ba koli na impolitesse yango koma kabandoki. OK. Donc toi on a plaisir, il y a léopard équipe nationale. Ba collègue na biso ya bale. Biso to ba léopard ya bila. Donc toza na sengwa trop coupe du monde. OK. Tokei mondial. Tokei
mondiale. Tokei mondiale. Cherchez le problème. Merci na Fati. Fati. Motema maman Denise Nyakero. Voilà, notre président. Le président Fati Béton. En tout cas, tout le monde peut m'attendre qui tout quoi, tout le monde misale do salma. Ya ngoto ça l'émission na balabala na matete zo tongama. Président ata la peka na biso bana lembati. Lemba pe tongama, président, notre président. Molo. Moni matete eza commune urbanisée. Parmi ba première ou deuxième commune, il y a ville à Kinshasa, matete eza wana. Yango mona makambu nyoto babanda na matete. Awa toza ba délégation makambu tout awa. Toza commune oyo eza na kati ya district ya Moamba. Moamba eza district présidentiel. Yango zo mona so makambu kotonga mboke bandi babanda na matete. Po bayebi valeur ya matete oni britannique mboka ya edingwe que son âme repose en paix. Voilà. Donc yango wana. Voilà. Donc on dit pe o matete kabwani, Moamba kabwani komi ba dekan au côté ya honorable Diabanza, au côté ya honorable Raphaël Kibuka. Wana eza ba leçon di ya ba. Yo ka léopard egangi Po ebi ke sa bongote. OK. Diabanza mwana nene député provincial. Hein? Diabanza mwana nene député provincial na biso ya matete. Ye mutazo tala matete. Baza na problème mon côté na confrère na o azali député national. Raphaël Kibuka qui a kese mondele moindo. Donc député national baza na problème te. Batu ne baza nzinga na bango ne bazolinga bacha ba poto. Donc toza même moral. Oyo Diabanza linga rapona matete. Hein? Et bonga, ndenge moko pe Raphaël Kibuka alingaka. Voilà. Yango na koyebisa maître Mozande en tout cas général telemela makambo oyo. Bato nyonso tu bazola na basongi et pas ba député na biso. Bo telemela ngoyo na maître Sato Evoloko Judo Club retirada. Voilà, donc merci. Tolingi tout droit. Merci et puis côté wana Moamba bomoko, toza na deux Moamba. Donc Moamba bomoko eza ya président Guilain Sodolo. Yé pas gérer tozo linga évolution ya Moamba. Côté monsieur ezali Fraternité Moamba bomoko. On est le président nango Luka. Katafumba Soda Poto. Blanchard Dela cofondateur Azawana Cordon. Donc eza mibale. Toza pe na problème te na matete. Donc voilà Moamba bomoko. Oui, ezali. Moamba bomoko ezali eza na président Guilain Sodolo Mbiyavanga. Voilà. Fraternité Moamba bomoko eza na président Fraternité Moamba bomoko. Donc voilà, tu comprends notre Ardi Luka Katafumbwa Soda Poto président donateur. Voilà, merci. Na cordon na epasakuna Blanchard Dela hein. Donc basa on a Orly basa belé bazoé Kita donc yangwana. Voilà, merci beaucoup, c'est bien répondu. Alors bandeko bolanda biso boyebi très bien léopard intelligent baza ba saper amaele hein donc bango ba soutenir café Rego la Jésus de nuances. Mais to lobela pe forme, po forme betami. Mingi to lobela ndenge ba soutenir café Rego la mais to lobela pe forme o eza musala na bango ba salaka. Alors président eza ne loko moko bandeko ba solanda biso dimanche na émission Tosalaki, émission de Matal Rana Barangelou Nae, chez Bisondoulé, avec moi Betty Masengou, la journaliste internationale, la lumière de la presse congolaise, Maman Lopango, Tolobela qui Makambouya, les défenseurs. Ah ouais. Boni d'abord santé Nae, Toki qui a se rétablir, et puis à Zongali promotion à faire Rego la Jésus des nuances. Alors, on a dit au président Olobinini, n'est peut-être ceux qui, avec autorisation Nayo, le chef du projet, merci pour la question. Oui, ngana na episode déjà ngai naza président oyo aza égoïsme té na partageaka succès et puis gloire et pas ba collègue nanga attaque président il faut que ba ko partager kolinga te nyonso za yo moko tango linga nyonso za yo mo c'est que oza ingrat donc makambo les défenseurs charge nango za pas chef du projet Trésor Nega à ko répondre le chef du projet Trésor Nega voilà Olobinini à vous. Ouais, merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Question à Guinée, s'il vous plaît, pardon. Voilà, Tomoni, les défenseurs, à se rétablir. Et puis, Ndengenini, à la sous-promotion, il y a encore à René, à Jésus, on se fait régola. Yolobini. Ouais, Léopard! Intelligent! Léopard! Intelligent! Léopard! Intelligent! Intelligent! Ça fait un maël. Bissoyo! Tcha! Quoi? Ouais, au Moni, d'abord, premièrement, étant que le chef du projet de Léopard Intelligent, te présenter bonne guérison. En tout cas, le défenseur, bonne guérison, bon rétablissement. Nzamba lola peso makasi peso force. Au moni aza responsable
aza parent aza na mwasi na bana donc abokolaka famille kosala mutu mabe dans les pamba boye eza bien te baguerre ya musique oyo ezala baguerre loyale tokokoma tia baniveau wana te moni makambo yango ezalaka mais biso toyebi azalaki défenseur ya bawarrior toyebi ye bato tu bayebi aza défenseur ya bawarrior sibitima boye tocomprendre te aye asengi pardon akoma olobela le padre soki aye pas faire eza nango mpe mabe te parce que le padre aza mpona bamusicien nyonso jésus de nuance ocomprendre congolais nyonso africain tout aza na droit ya kosoutenir faire parce que faire na sa vérité à rumba sur le plan international. Vous comprenez? Donc azalara wana akumisa le padre Yesu. Omoni mutu so azaki ndoki anosa masumu abongoli mutema aluka elonga Yesu elonga Jésus. Yango pe défenseur aye peme ale pas le padre Jésus motoyambo. Merci beaucoup en tout cas tozongela bino po lelo mutu nyonso koloba awa na moni pe ba mama langa kitoko balobi ba saper bon saper mon saper ezalaka da masculin et comme on a féminin te pourquoi na entouré na bata mayeta kana peme na père ba petit les maîtres Dave Mubama muta mayele ba bi pop ko tsaka ba mayele mo kalobi saper ezalaka saper atala moi c'est ezalaka saper comme saper te po bato ba loba saper c'est une erreur donc il faut éviter donc ezalaka saper donc ba saper basi bazawa ba mama donc tozoa bango pe ba loba mais tozo ngano président toyoki ndenge le chef du projet alobi mais eza ne lokomoko président bandeko bazola na biso awa Golf Kizola oyo aza producteur ya Weranson Igwe de la Porée voilà tout ça l'émission s'il vous plaît voilà donc on a ba fanatique ya président qui mongala va comprendre tout ça la matete tout ça l'émission tala batu batondi awa donc da comprendre vraiment on est vraiment léopard intelligent voilà président nando lo baboya et ça na bandeko ba na biso président Golf Kizola aza producteur aza mona ki sensu a produit Zara Weranson azo produit Manda Chante alobi que les 4 et le ezate mutula mutafa na parlé concert ezaka les 3 na Paris wana na ebite yo lobi nini ouais petit nanga Golf Kizoba petit Golf Kizoba soza zoba landaka baningano bazoba bino boza place mona ba papi cholikolelamba na ba musiki ndingu ndoki hein boza place moko omoni événement ezaka moko ako arena petit wana ce sont des jaloux ala utakuna Golf Kizoba wana ayebi na berger oui on a bino timateta na kisensu problème te mais il y a bana kisensu et de kisensu OK frontière ne kabola frontière kabola mais na kisensu il y a autorité baza makasi ndeti ye côté kuna aza malanda ngulu ya Néron Mbungu honorable Néron Mbungu pi petit na ya bitinda si bitima to moni ake côté mobo aza ngulu akima kuna poto kima akero akomi prodignani so prodignani azelo côté qui aza producteur anani Weranson Manda Chante bongo tipo non solo bapena ye aza nani na musique ya Congo a produire nini hein OK ba chanteur ezande ba faire rigola ba chanteur bango wana hein yo pour ça nous a qui a produit faire rigola wana makamna yete a produire biso na nini a pe na mbongo te ba capacité ne wana faut luka azwaka batu wana o basila ba limwa a produire bango événement zakaka moko le 4 avril à Cor Arena avec Ferre Gola ba Gauloise ba gladiateur événement yango wana voilà 2% on est tigala qui déjà Tony 100 de out déjà 100% déjà biso ba Gaulois ya Ferre Gola togo ya mobondo biso ba Gola ya Ferre Gola togo ya mobondo okota gandeni fiko événement zaka moko 100% déjà 100 de out 2% on est tondi déjà ba est passé sur les kaiwana na minute ça déjà sold out et comme il y a ko welela so sombe 10 billets au sombe quand on sur na 10 € ou bien 50 € ou bien 100 € ba comme ko baksa please bato bazanga ba billets donc na minute Ferre Gola donc oh toi zoloba wana yango zo mona misuba zo kanga bango na poto misuba zo limwa pona nini oza kolingaka ko finga ka Jésus Jésus za mwana nza Ferre Gola Jésus de nuance tant que yo za ko s'affronter na ye yeba ke malédiction zo landa yo na freinage na blocage na prison
ezolanda yo. Voilà, mais Moussa Kindingo c'est Kabino, alors il va pas faire ça la Bino. Wa komoni, komba nyamani. Mais ancien président la Bino, c'est Léopard. Laissez les morts. Yé des zaza, mukusa keboye, baboye. Azongi boye, baboye. Mukusa kei boye, baboye. Azongi boye, baboye. Akei boye, baboye. Souka nango prison. Oh souka nango prison. Ni à manger, ni à boire. Ah bon? Ah mais oui. Wana zo lakisa biloko matalana. Biso to sela matalana te, biso to sela nde tout droit. Ole ba papa chéri. Tozana faire rigola. Tokende te tozaka na faire rigola. Mais bokete batiki bino, otoloba nini? Otoloba ba bwakisi Léopard intelligent et bela promotion bo saleli accord arrêt na faire rigola Jésus de nuance mais bokete. Bwana kin ka angala bino to aka na kinawa. Mais na moni nani pasteur lité yakanda, hein? Ya keit. Ouais, maman Betty Masengo. Na pesi na mbote na monsieur le gouverneur, vice-gouverneur. Edi Yele. Edi Yele. Wana bokilaka lokondo. Abengi ngai président ki mongala Léopard intelligent. Place boza, eza place à venir. Boza la précédé mais boza ka après. Yango biso pe to na biso ka après, to après c'était. Et pas faire na bandela ngo. Biso Léopard to ya pona lokoso. Pona ba voyage, to ene poto soutenir. Faire. Jésus. To ene poto soutenir. Ne baké on ba ke musala. Baké no kese mobimba te mais baké na délégation et 5 ba kende mission wana. Ba mission c'est belé veut dire que ba voyage c'est belé, ba poto c'est belé. Tozo lenga poto te. Toza on a pour soutenir ka orchestre ndenge za na biso pe toza to soutenir ka. To na complexe mon côté pour toza ben grand ba eda yo mais comme on le kana TV pour na ko finga biso to abongote biso za Léopard intelligent. On Léopard intelligent. On Léopard intelligent. Israël Mutombo, Okochesei, Trésor Congolo, Tessi Elesa, intelligent. Maka Ouz, intelligent. Maka Ouz, intelligent. Yai Lous, intelligent. Omarata, intelligent. Abeta Sente, intelligent. Charlie Solo, intelligent. Ferregola, intelligent. Aleki Bango, champion des champions. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Léopard intelligent. Merci beaucoup, président. Tous on peut basi baloba, président. Maman la biso baloba nanou, maman baloba. Baloba, président. Ouais, zanga mona pesa ko bango. OK, baka mi balé. Baka mi balé. D'accord. Na yebi nde na posa. Honneur na ba maman. Donc, baso bazolata kitoko. OK. Bazande mo balata ndé mo na ba chimene molasa, mais wa chimchim. Maman onde titidande. Vous comprenez? Donc bazolata kitoko lokwa bango. Donc joli bilé. Maman Karine, babi Karine Badiama. Moi c'est kitoko maman prophétesse. Badiama. Oh Karine. Badiama. Maman prophétesse. Badiama. Moi c'est kitoko. Motema malamu. Badiama. Oh Karine. Oleki bango. Okotaka ndeni. Merci beaucoup maman Karine Badiama, moi c'est kitoko. Joli bilé. Joli bilé. Na pesi na mbote na masa ngai. Champion Chiko Sengo Chima, champion Bilamba masa na ngai na Paris. Donc champion, topeso joli bilele, toujours. Voilà, joli bilele. Donc Namoni bilele. Bonjour, ça bien? Ça bien, très bien d'ici. Voilà, en tout cas, Namoni est vraiment en forme na sepeli. Moi mikole belé, on va nous dans l'émission T. En tout cas, bande ko balanda biso ebisi bangoni. Napesi merci na groupe nanga na président Guy Mongala pas soutenir nga na maladie sans oublier napesi mbote nanga na président de la République Fatih Beton motema ya mama Denise Nyakero na ko pesa su mbote nanga na mama Karine Badiama. Merci maman prophétesse na osalaki na monaki soutien na ko pesa su ba message ya faire rigole à Jésus de Nias le 4 avril bien mo bomo na encore arena on dit déjà 100%. Na pesi su mbote na mama Odette Tibambe mama femme d'affaires mama bana bambote belé sans oublier motema ya mama Marceline Mambu honorable Diabanza mwana nene. Voilà. Mais on lobani na bato balobaka ke basi ko la
kolata babiloko bazwa oneti bato moneti ba mitu permettre ngana poser question pour la bandeko peut-être se posera mille une question par rapport à ça bazwa réponse ça perd là bato le roi mitu et bouja mitu ezalaka isalaka bien te façon de maman kolata je sais pas na moni oza maman moi c'est kitoko en plus et puis ndenge ozana au côté forme ma solo ya forme au koloba nini. Bon, merci maman na ko répondre à la question posée nga. Biso toza basi oyo moi c'est lamba babi femme sage bâtit sa maison. Moi ça malama tonga ndaku ya zoba buka ndaku na yeye moko. Saka classique na ngande na beti bien habillé na beti ba double base à Weston. On a beti ba Yoji amba moto. On a beti ba Versace. On a beti Yoji. Bon ça non na momo na Louis Vuitton. Bien habillé dans ton beti ton griffe griffe na griffe donc to lataka kitoko na bana na batangaka na za vraiment maman moko responsable la femme qui se respecte moi si mon rabbi na faux caché na vrai caché mais salité za bondoki propriété de toujours biso ta ba léopard intelligent de mo bo monaka léopard intelligent merci beaucoup maman jolie toujours merci beaucoup jolie bilele to kinda lobby en tout cas ça responsable na yo qui vraiment à répondre qui toro makasi président après maman jolie bilele to so pazawana ye asolana bon apesa bon conseil na Kikongo kaka azongaka Congo central mboka mona maman Marie Makese maman affaire rigola donc zonga non pas voilà mbote Mouye wange mbote nange mama mouye yamba munu mouye présenter bima mumelata yodi yamba moto bandana na lela ya kati ti pantalon na munu mumebula semi bucha ya kenzo ngemewa ngemo na mun pe pide mumetelema metke pesa faire gola mbote mingi le 4 avril yevanda accord arena yewa betke pesa mbote mibe mona betke la banquette moi sa propre betke vota bien ben mais aussi bon mona maman balingi kolata mais ba négligera makambo oyo ya forme ko bisa nini balingaka ngo mais ba négligera ngo ba musupe balingaka ngo te ba mona ngo neti mais lokwa yo tubela bango nanu tuba moi tuba ba mama bozola kulata bokwisa betutadisa bo voata ya kulwata bankento lata propre nkento voata satisfait c'était bondoki ba mama benu kwisa bankento na kati ya intelligente lata propre vanda propre betukiti bana na banzo tanga nzonkanda kenda kwenda na classe kwenda na nzonkanda benisa bo betuka mama zoba ve Maman Mayele, moi pesa président Mugi Mongala, mbote mingi na équipe nyonso yai. OK, merci beaucoup en tout cas. Maman na biso asongi si biso central. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Place ba responsable ba intelo bazawa. Donc yango wana. N'habite masolo suini les merci président tozawa équipe mobimba ngala olinga to pesa no moko maloba président to bana nani. OK. Na oyoka président. Moko to kende. Les rois marocains. OK. Les rois marocains toujours. Les rois marocains. Bomba bilele. Attends to so na mo sima les rois marocains na moni ba pièce beta miawa. Ba bilikolo to na Bertoni. OK. Ouais na sena na Yoji ya mamoto. OK. To akolela ka mama sana biso Gims Cordon. Maman Koufé na Luanda donc paix à son âme. Ouais, donc mingi fait rigola le 4 avril balobi boya ebele bobong sa da bilamba poto tsera na 2 jours bana poto bobong jour moede bobong sa forme boya yo kabna musique a fait rigola popo za décider ouais faire à l'équilibre pas ouais donc Bambote na ngai epa ya honorable Fossi Malulu espoir abana matete. Ouais, Fossi Malulu. Ouais, adimbenza na honorable Fossi Malulu espoir abana matete. Adimbenza la kati ya États-Unis na zelaka geste wana. Ve na ngama bialo Gino Lungutanga na kati ya Rennes. Et puis Maître Lou 600 motema ya maman Williams papa na Benedict na Anaël. Merci beaucoup. Voilà, lelo bilamba to laksana ba forme na. Voilà, te yepe fa laksa bilamba air moro
po lelo tolobaka moi trop mais bolakisa biso bilamba te wana bilamba nde fo tolakisa po eza mosala na bino boba sape ah Norba bonjour bonjour maman voilà yo nazwi yoka leo na émission bandeko baolanda biso yebisa bango otelemeli ndenge nini ndenge otelemeli donc na telemi donc na badoseka bana donc bafaire ça becharpe banini donc ne bagilet bani donc nyonso donc na telemi donc maman na griffe yaloba kutu te donc toyeka ekolela kaka maman donc mes condoléances d'abord à Gibbs japonais donc toyeka kokabula ne mawa na Gibbs japonais mais le 4 avril né accord arena mabe oui bambote belé par chéri nanga kecha mayamba maman na Orali na Oxiana maman na Dindala bambote belé maman Timandala Gisha Basso Motro Vicla Mapouya PDG Prodigy Baeta bambote belé. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup président. On va nous présenter sur moro mais air moro to lobby kan ngeza lara. To zongeli présentation bandeko bazana pe to rozwa bango. Mais président obi ke ba ibo liande trop léopard intelligent na ebité. Kisi nini yango bo simbi na ebité na minute oyo. Yo mo kufela ki papa. Aussi sous cordon Gims akufeli mama. Aussi sous eza ndeko moko ya léopard akufeli noko. Eza nani comment on très son nègre disciplinaire c'est coup akufeli noko do eza ni bongo lia lini succès non donc on a permis de faire rigoler moni ozo ka ba jaloux na biso trop biso toza léopard intelligent tala ba jaloux ba comment kosela biso makambo nzambe mutapesaka nzambe mutu azwaka soki nzambe apesaki so pas zui où est le mal. Donc, auto qui ont ce sont des mensonges, et ça, jaloux, ne bazolinga léopard intelligent. Donc, des biso les étoiles en Zambie. Tozarana Jésus. Frère, Jésus de nuance. Yango somo na makambo na biso nyonso, ezo kende avançons. Voilà. Donc, yango wana. Oh, tout azolo ba n'importe quoi wana. Aza jaloux. Aza na ba kan wana, et pas ba saper mukuse, aza pas ba petit wana. Saka petit sakara papicho likole sani etengama vous comprenez ba concert na bango nde ba koya te concert na biso le 4 avril nde yango nde bat bazozela na poto mobimba après wana na Paris concert mususu eza te concert eza te. Vous comprenez? Cherchez les problèmes, supporter les dégâts. Cherchez les problèmes, supporter les dégâts. Où est les valises? Oui, je suis tout à mon chino. Kaditozi, maman, yo bika kaba docteur Matessa Makolo. Tu matanga ya massa na biso, collègue na biso, membre na biso, le par intelligent maître Gims. Yango wana toza awa na léopard intelligent ko soutenir toza ko lobela jour chimwede le 4 avril déjà encore arena 100% encore arena faire rigoler les padres azali wana pa moto ya yambo papa ba moko toza na manifestation moko ça na kasa Paris ça ka moko o ba ebika mondial léopard ya léopard Congo de l'équipe mondiale to fêter jour wana le 4 pour la mondial na biso to zalaka na concert ya papa Ferré papa Hervé yo yebika maman ndenge zalaka bambote pele ave nanga Patrick Lukula ba maître nanga Ewing masa nanga maître Sodolo na pesi mbote belé banini bandeko nanga belé baza ba chebo gas bazali belé donc na opesaka bambote ya badragon force baya ebele mettre Jeep bilanga makofi faire rigola Marcaouz ya ilus bambote belé place bozali na rasa mikili boye baraka accord arena to c'est la bino léopard intelligent yango yo Francis Muteku atiki bionyo sur la maboko nzambe to kuta le 4 avril yo ebindenge zalaka. OK, merci. Après président ouais, mère. La personne va monter bateau va soutenir biso. Na tanga ngopenda bien. Dia coulele tout va changer. Terrasse à Kitoko. Dia coulele tout va changer. Yebisa Jimmy Las Vegas. Tokuta na pas mabanga Ghost Pierre na Clinton to zalawana. Donc capitaine Belge, mon ami d'enfance. Na participer docteur Glody. Na docteur Gemé Beya, le seul docteur qui nous reste au Congo. Docteur Gemé Beya, moninga Papicho Milka Galor Mbala. Donc bambote a trop nazo benga sikoyo. Dia tabao.
hier kozongisa biso su na Congo central. Diatabao. Voilà, bonjour Diatabao. Bonjour maman. OK. Maman journaliste. Na lobi boye ya liboso nazo ko se présenter na lati na scène na lati boot na les copés. Ya les copés. Ko banda na seti ko na beti bango bien naza colonel. Je mona ba pété. Na naza soldat, naza sapeur colonel. Na yeko kanga ba sapeur nyonso ba lati bien te. Do so lati ngwanzu na wakanga yo. Sapeur alata ngwanzu te. Fona na lati itoko. Na lati itoko. Do naza sapeur. Okanga bango te. Okanga bango te. Okanga bango baleki bino. Na okanga bango te. Okanga bango te. Na baleki bisote. Bisote ba sapeur moka maele. Bisote ba sapeur intelligent. Bako lega bisote bakoka te. OK. Yo mona déjà sapeur ya soba lega sapeur amaye eza raté. OK, voilà. Diatabao. Olobi neni maman Marie Makese. Bon, les jours J wana en tout cas ezaka malamu ekoleka malamu maman Marie Makese. Ngoye tuko Congo central. Betu tu di bana bako. Ngoye kali kutuzimbaka na maman Marie Makese ayifere gola. Kuzimbaka na betu fe. Na président de la République papa Fatih Beton. Tala Léopard. Bangwana bake mondial. Papa ozo sunga bango sunga pe na biso to sape bana na yo. Biso pe Léopard. Intelligent. Papa kanisa pe biso bana ti. Congo biso pe to soko défendre ba saper. To soko défendre mboka. OK. Salisa pe biso kotika biso te. Voilà. Lo bango na Kikongo na. Utusadisa. Utusadisa. Papa Fatih Beton, le président de la République. Utusadisa père. Kotika bisote, merci. Voilà, merci beaucoup Papa Fatih Beton asunga pe Léopard intelligent o ba saper a maele nenga do sunga Léopard ya bale donc ya foot asunga bango pe ça la bien. Alors président to ke na suka to suna to tikena mutu moko. Ouais, basano ebele. Maréchal Moselou, hein, du programme Obimba Maréchal Moselou Benzema. Mboshi encadré président Moselou Kitoko Tara totikala na yemoko, hein. Guylaine Nzimbu. Guylaine Nzimbu. Moi, c'est mon courageuse. Donc, Gina Mouchia. Betela bango ba forme wana. Ba petit ba koli mais c'est pas bango. Gina Mouchia na Paris. Benette toujours. Fondation Yuyu Kassa. Ouais, maman Yuyu Kassa. Bambote atoli au par peso bambote maman Yuyu Kassa. Hein? Sans oublier Excellence Guy Luando. Yalingara, Excellence, Maître Guy Luando, Mboyo, Grand Ballet. Yalingara deux fois. Excellence, Maître Guy Luando, Mboyo, Grand Ballet. One Excellence, Maître Guy Luando, Mboyo. Yéwana chef à parti, oya, AREP. Hein? AREP, oui, quand même pas. Excellence Guy Luando, Mboyo, Léopard intelligent, Ndengo soutenir Rabatunion, sans soutenir Pébiso, Léopard intelligent. Donc, fais ça, maman. Gims a coupé là. Gims a coupé là. Nazo benga siko yona cordon. Bogose Yambinga. Voilà, il était comment? Bonjour. Voilà, papa chéri, toujours. Au télémineni, yo penza yo, penza, piana. Toujours. Le yo te la cravate. Ah, la cravate. Ah, oh Kenzo. Oza Kenzo. Cravate ça yo. Tu n'as montré Versas. On presse la Versas dans la raie Versas. Attends, Bilambo est le père intelligent. Ouais, papa veut tout petit à 100%. 100%, toi des pongi. Nabi ba jibi jour année mais la le père intelligent tout ça lengi pour la papa pour la faire gola. Ma beti. Webi ke toko fête ya qualification kuna. Oh ya Léopard et ça les 4. Oui, les 4 joueurs sont ouais, on peut s'emboter dans la grand pote Chibili dans la chambre. Ouais, honorable JPS Likombe. Ouais, honorable Batikayo, Alain Liengi, Papi Lunga. Belangai toujours la propre BBC. Mafuta, BBC Bolenga bossa toujours qui m'a mère. Tu es Léopard intelligent, il va s'appeler à Maëlle. Merci beaucoup. En tout cas, merci. Intelligent. Oh, Léopard intelligent. Bisoye, va s'appeler à Maëlle. Présent d'Ipo. Wapi, mettre un château. Et Voloko. Okota Gandeni. Voilà. Zoa chef du projet. Voilà. Le projet Nyon va s'appeler tout. Il est avant chef du projet. Ancien roi. Oui, ancien roi. Nicolas Pezoya Moussala. Ancien roi. Bonjour, mère. Namonyo maman. Tu es déjà koya po mikolo ba ngenge balate ku feli batumi bale bo melaka mai. Donc ndena ebo jeté oeza mushino. Oeza kisimbi docteur Martin baye bien.
Voilà la blouson comme par hasard. Oh, tout le monde a oublié le Mikolo. Comme par hasard, blouson nango. Donc Mikolo sont les tonité. Donc il est bien haut à Koeba. Donc Mikolo yo est jeté. Donc on met qui au Koufa. Voilà. Zara. Ouais, qui tourne à nous à Mikolo Zara. Les 4. Faire go déjà, là qui dessine c'est Panzani 100%. Ça les comme Bukana. Pour ma belle équipe, comme ça, banjela na kacho, ça les bukani, mais bien mo boye bika po ya bukaka. Voilà, bambote. Ça les bukana. La personne mota liboso place maman moseka. Maman moseka. Wana za motema na ngamo maman moseka, tout bat baebi. Mais champion moti, Diko Fimabe. Mais Jani, motema ndele. Champion moti. Champion Pokadero. Ah ouais. Voilà. Maranatha. Merci beaucoup. Maranatha. Merci beaucoup. Voilà. Intelligent. Ah, tu es responsable. Tu es jeté dans ma bilamba. Pour bilamba, il faut être déléquent, tu es voyou, tu es impolite. Bilamba, il faut être homme respectable. Donc, il faut respecter l'attaque responsable. Donc, il n'y a pas de trésor négatif. Chef du projet à Congo Mobimba, tous les sapeurs intelligents, il y a que chef du projet, trésor négazana, à Robert Telope Masolo et Léopard, ou à foot. Merci beaucoup, chef du projet. Tozongeli le sous trésor néga, bande oiseau landabiso, ba projet zanini, ba lobi Léopard intelligent. Donc toujours, si bande landabiso. Ouais, maman Betty Masengu, la journaliste est intelligente. Aux Léopard intelligent, ça perd à Maïele. Étant que le chef du projet, il y a Léopard intelligent pour la Congo Mobimba. Moi, Léopard est comme une nation. Vous comprenez? Tout à fait. D'abord, on a félicité Léopard football, la qualification à la Coupe du Monde. Après 52 ans, on est mondial. Donc, il faut que nous merci le président Fachi Beton. Fachi! 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 Il y a maman Denise Nyakero. On a félicité les joueurs d'abord. La chancelle même le capitaine de l'équipe. Oh Léopard intelligent. Oh Léopard intelligent. Chancelle même intelligent. Meshak Elia intelligent. Cédric Bakambu intelligent. Oh Léopard intelligent. René de Sabre intelligent. Coach Makasi intelligent. Ayebi Kokoche intelligent. Oh Léopard intelligent. Équipe à Makasi intelligent. Équipe à Bajogo intelligent. Tokei mondial intelligent. Oh mondial intelligent. Tokei mondial intelligent. Ouais, Tokei mondial. Accord Arena. Ferre. Maman Betima c'est une minute sur les Congolais, les Africains, la diaspora, tout le monde s'est fait Gola. Rendez-vous, c'est Moko le 4 avril, Accord Arena. Faire Gola, le padre Yamukolo. Le chef de la famille, le padre Yamukolo, Moto Yambo. Pas Zouria. Vous comprenez? Les Africains, tout au soutenir. Ils sont des léopards intelligents. Tous les faire Gola, tu peux la force, le soutien. Félicitations les padres. Parce que c'est la fierté de la musique du Congo. Vous comprenez? Afrique Mobimba. Rumba ya Congo, rumba ya Afrique, il y a beba. Comme un complexe, il y a en français, il y a en anglais. Mais faire Gola, toujours comme ça la fierté de la musique. Il y a en français, il y a en anglais. Alors on a un complexe, il y a en français. Vous comprenez? Concert le 4 avril, ils ont concerté. Ils ont événement, ils ont spectacle, ils ont concert historique. Encore rien, on retourne des fois. Bagolois, tout là qui s'est banqué catholique, on a aimé. D'abord, il y a mon bondo. Il y a mon bondo, peut-être à mon bondo, maman Betty. Date, il y a le 4 avril, Paris est bougé. La mission Paris comme il Paris foot. Donc Paris est héroïne. Béra de Prince des Amunda. Ayebi Makamoyo. Maman Odette Chiba mes femmes d'affaires. Ayebi Makamoyo. Simon Gomes Bambalo ma 3 noms. Ayebi Makamoyo. Ya Alette Mela garçon de disque. Ayebi Makamoyo. Freddy Matete zéro chèque. Ayebi Makamoyo. Gauthier c'est journaliste international. Ayebi Makamoyo. Papa Sango Israël Mutombo. Ayebi Makamoyo. Karine Badiama. Ayebi Makamoyo. Badiama. Maman prophétesse Aïb Maramoyo. Les boss Safane moi Timothée qui va car en danger. Samton la Gauloise invisible. La bonne sanité docteur Ronel Koti. Le docteur le plus intelligent. Docteur Ronel Koti. Le plus intelligent. Docteur Fernand Kabamba. Docteur Alpha Ayeme. L'homme à la lettre majuscule 4K.
Nabo sanité les frères Gaulois, Christian Kanza les frères Gaulois, Maître Lino Kuba, papa la chance na Lionel, Merdi Taïk Dan fils à papa, je ne vis que vous. Mote yangoana bosali mutu moko bwaka trop d'émissions nanga Benito Kalube lobby à Congo l'espoir de la jeunesse aïe l'espoir de la jeunesse consciente Benito Kalube dynamique lobby à Congo DLC avec Benito Kalube lobby à Congo l'espoir de la jeunesse consciente ba jeune pas en conscience lobby à Congo et en beaucoup ba jeune yango to soutenir dynamique lobby à Congo avec Benito Kalube lobby à Congo belo fumu kinzinga Japon na Japon ba mote yango wana l'homme à la lettre majuscule 4K le patron silencieux de merci Kofo papa na Suruya Issa le bijoutier Tita Bosenge papa sika sika hotel mi boendenge nini po na mona ba des cravates n'habite père ba petit le maître d'art visible amoro boy les deux chimons invisibles comme des garçons les deux chimons invisibles comme des garçons c'est trop cher c'est trop cher chez Mizo ça cher makasi Simon bon on a Londres d'après c'est un chez Mizo papa François nini les deux chimons invisibles les deux chimons invisibles les deux jumeaux invisibles. Donc, les deux jumeaux, c'est cravate mi balai. Les deux jumeaux invisibles, monte. Mon côté, Timbalanzouzi. Timbalanzouzi. Les deux jumeaux invisibles, Timbalanzouzi. Maman bébé au tête na kati ya Paris, ayebi makambo yo, Goda bolingoli, Sekou bolingoli, ayebi makambo yo. Azaba yoyo. Aba yoji ya mamoto. Ba pièce on tapese ngo papa François Foutila. Mokonza bambeku. Fondation François Foutila et Mepinga le roi des îles ayebi makambo moi bayochi ça se passe à Yochi ne bilamba to be bilamba roya bilamba beta to beta comprendre batandi to sombi obeti to vérifier bana matete bayebi makambo Christian premier à ba charge dite lupini disciplinaire karaté soirée 3e édition beta to beta lata koleka muninga na matete wana donc bientôt là soirée à les 3 mai voilà les chefs du projet Trésor Nega merci beaucoup en tout cas pièces donc les habits et président ba saper ne bakaba bilamba te saper so ba yibi lamba folela po amone ngo pasi na ebité président yandeni ouais na pesi na mbote na Karine Beloti moi na banga moyo côté moi na Nero Mbungu moi sikitoko Karine Beloti donc maman nana yebiseko ke saper akabarate mutu akabakoleka basaper azate biso nde mutu tokabaka koleka monde entier soko sengi elamba ata nde toza bosengi mwa tolongolamba mo topesi donc bambote ya trop na honorable mais président yo mo lobité hotelemi ndeni mpona moni pièce betami mais olobela ngo te voilà olobela nini zumango bien voilà Zumango bien. Mochino. Voilà. Ça se passe. Il était comment? Pièce. Raté. Obi lamba. Tala Mushino. Tala Dolce Gabbana. Tala chasse. Ya tata Mandefu. Il était comment? Mona ya maman. Bien ça fait, bien parfumé. Merci beaucoup, Léopard intelligent. Merci, nous sommes à la fin, président Guy Mongala. En tout cas, merci pour tout ce qui ça. Ouais, na personne mbote na. Fati. Maman Karine Badiama. Maman Karine, hein? Ouais, Shakira Gucci. Shakira. Dynastie 82. Moi, si kitoko bon séjour na Katakin. Na pesipe Dadi Kabouya. Bon séjour na Katakin. Béra de presse des Amunda. Béra de presse des Amunda. Maître Trésor Mayamba na Kata Kolosi. Maître Patrick Kabongo na Kolosi. Bango bazarana. Maman Fifi Masuka. Boss. Kevin nani? Mutuna wana. Millionnaire Stone Mukendi. Talaka ba patron ba leke belé. Patron na kata katanga. Ah oui, Millionnaire Stone Mukendi. Il faut boire kakaye. Hein? Na pesi mbote na Millionnaire Stone Mukendi. Voilà, merci beaucoup. Mais babi na katanga pe Océan Temboisat.
likolo ya réseaux sociaux c'est mon trop Océan Tambo kasi biso tu toa na kati ya réseaux sociaux Océan wana ozoloka Océan ma ya muke po Océan ezali aza mwana bitinda ya Boston mukeli aza voilà confirmango soki millionnaire asepeli si betima sengo na confirmer le millionnaire Stone mukengi o asimbi katanga mobimba o akaba ba 100 000 petit wana ozobenga Océan wana soki Océan Océan aza petit bitinda ya poche kute me ya suka. Merci Bambote président. Bambote ya on doit continuer dynastie 82 moi sikitoko na kati ya kin zana balusa penda po ba yoka ngo bien. Chanel Manouana motema Jacques Mabanza Didier Chombo Petit Jésus. Didier Chombo Petit Jésus. Chimène Mola Sapatou Tupac Arma Ardi Katafumbwa Ardi Luka Katafumbwa Soda Poto Fraternité Moamba Bomoko toujours en avant. Blanchard de la donc Cordon Orly Yepsa Zoé Kinga on est ensemble. Bana Matete partout esiko bozali Moamba Mobimba partout esiko bozali ba Congolais nyonso esiko bozali événement za moko obino tu bozela. Toko sepe la fête à qualification le 4 avril à Cor Arena. Donc biso nyonso ba Congolais o tozana na Europe Mobimba toko nous fêter na concert à faire Gola. Voilà, merci beaucoup. Jimmy Las Vegas tikana silisa bango ko ba déranger à trop. Misu batine mo ba 50 €. Voilà. Dédé Mayombe nyaka TV. OK. Dédé Mayombe nyaka TV masananga yebsa Isakonda papa français. Sans oublier Thierry Mogratana, les gars au lycée. Thierry Mogratana. Honorable Dorothée Madia. Honorable Dorothée Madia. Maman Yabana. Dorothée Madia. Massa Pembe, maman sociale. Voilà. Dorothée Madia. Intelligente. Intelligente. Voilà. Honorable Raphaël Kibuka. Honorable Raphaël Kibuka. Mondele Mohindo. L'homme à 5 communes. District à Moamba, ils ont maboko na yo. Charge. Il y a district à Moamba. Honorable. Yabanza Mwananene. Voilà. Honorable. Yabanza Mwananene. Ye asimbi commune à Matete. OK. Député provincial na biso na Matete. Yabanza Mwananene. Mobali ya mamasi Marceline Mambu. Ah ouais. Merci beaucoup, Président. Nous sommes à la fin. Alors, merci beaucoup, Père Abapeti, le maître d'Af Moubama. Merci beaucoup à mon boss, les boss Tango Koukou, agence Kimbacom. Vite fait, au Tembonozum Balamara, papa GFT Pacifique. Super, salutations à vous, Nakata Angola. Alors, merci beaucoup, nous sommes à la fin. Donc, maman Karine Badiama, moi c'est Kitoko, maman prophétesse, non, c'est la rane webisa ginga betima sengu. Donc, tozara wana toebi keto CP là. Alors, merci beaucoup à tout le monde. On se retrouve à la prochaine. Et merci, Président. Ok, maman Landou Bayaka. Fleur d'amour. Ok. Landou Bayaka. Zible. Nazoya na ba vélo bongisa, docteur en vélo, voilà. Toujours. Merci beaucoup. Voilà, merci. On se retrouve à la prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Léopard intelligent, toujours. Merci. Ça peut Mayele, Obeti Masongo. Oh, Léopard. La Kisabi Lamba. Ferregola. La Kisabi Lamba. Oh, Léopard. Oh, Léopard. Présendipo. Mette Chateau. Wapio. Oh, Léopard. Oh, Léopard. Oh, Léopard. Oh, Léopard. Yema. Oh, Léopard. Oh, Léopard. Oh, Léopard. Oh, Léopard. Oh, Léopard. Okota Gandeni. Okota Gandeni. Ouais, zible. Bon ça.